doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Ezali version. Il y a la musique. Pour rappel, nous avons deux types d'émissions. 5 minutes édition spéciale et 5 minutes. Il y a la musique. Il y a la musique. Boyebiango et Bimarapambate. Il y a la musique et bimaka soki likambu moko ezali vraiment ko déranger banamboka et puis soki likamoko et pesinga ikanda comme le cas d'aujourd'hui. Boye bibiso tozali derrière président de la République. J'ai dit tout le temps avec véhémence que biso tozali ba fasciste par conviction. Président de la République muto atindanga na sala émission té je peux arrêter l'émission aujourd'hui naza na compte à rendre na mutute. Ezali ngai moko mutu na sala émission bomonaka ezali conçu et présenté par moi-même. Ezali dolo na ngai. Donc naza na mutu moko te ke o ya pesa ngai subvention o ya na contrat na ngai ke na tika la net bo wumbu na ye azate. Donc c'est avec patriotisme ngam na lobaka masolo oyo. Batebele, bon, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Batebele, pesanga, qualificatif na bango, jalelo, donc ce qui n'engenini, moi, donc ça me fait rigoler. Ce qui n'a pas la boye. Ngana ef sarabino bato balandanga bandakala. Je suis objectif. Nazali versatilité. Donc le lo na lobi bolo, non na lobaka likambu oyo naza sur na yango. Na ef sarabino idolo nangai, soki naza sur na likambo bozo. Likambo nazali koloba ata boza 1 milliard de personnes na repouvé binoke boza na tort. Donc lelo na ye awa naza na kanda. Omoni biso tozwaka ba risque belé po na biso moko batindanga na président de la République te na sala émission yo. Ngai moko mutu na sala émission oyo po na patriotisme na ngai. Mais bisika to kendaka bato ebele ba mona président de la République mais image na biso auto pesaka tozali ko représenter président de la République toko ke ne côté moko boy danger pe comme les biso pour na président de la République massa nanga José Kanoki Kakame na moneki na Londres na maître Ramon Kuna na maître Rajamou le ba monaki tonka na kiti ndenge batu bayaki po ba attaquer ngai tout ça ezali nini donc kanda na bango soki bazomona Félix Antoine Tshisekedi te ezoye la biso. D'où on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on à la légèreté. Bino soki di kambezali na loba. Pe mutumoko ko pekisanga na loba zate. Po mutumoko afuta rangaite, mutumoko donc a ko pesanga ba directive te. Ezali chaîne nangai, ezali mission nangai, ezali conçu par ngai so lelo na lobina katango mutumoko oyepsanga na zonga na makasa zate. Ezali ngai moko mutu na loba na zonga parce que nazalaka na respect belé na bino mutu bolanda ngai parce que na internet ezali magité ezali mutu avani na ndako ne na 4 coins ya continent azo olanda donc il faut que considérer bango lelo bomoni que ces derniers temps depuis gouvernement ebimi nazalaki derrière ministre de justice parce que na monaki que vraiment makambo azali koloba yango batu bazelaka population azelaka. Bon, on a même la générique nangai na chaque parti oyo mukolo ya investiture ya discours président de la République pasteur moral et kiwana a beta masolo kitoko on en a marre de fa quoi on en a marre de voleurs donc tangu ye ministre wana ye makambo azali koloba anamoni aza jeune awutaki pe na opposition donc na lobby makambo ezali awa donc na bandai ko sepela na yebi été na mona été
Donc na monaki masolo na parce que pour osa ila mboka ezate kaka il faut la mutayi de pes ou bien il faut la makambo mboka etali partité. Mais eloko lelo ngai na yeli ezali justice. Boyebi bien sûr na lobango à maintes reprises que premier mandat ya président de la République eloko et bebi sango za justice. Président yemoko pe na tiela bino mbalebele a reconnaître Congolais nyo surtout ayebi yango. Président a lobby na discours na ye a loba que les erreurs du passé ezonga lisusuté. A kosala nyo surtout na pouvoir na ye ezonga te. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Mais moi je vous dis avec tristesse, avec amertume que ndengenga na zomona bere dépassé et communauté kozonga kututé mais komi déjà zongi. Donc gouvernement oyo mama na biso jidi tutuluka. Donc vraiment na yebité tant oyo bozui mais gouvernement ndenge bandi et bandi na ndenga bienté. Kuna ministre mine azongi si fakwa ya déjà ya fomine oya yibaki mbongo azali donc misape baby azali ko na liberté provisoire bazongi si nesika na ye. Donc lelo tozali komona bomona kike masolo o ezali kolanda ezali ya ministre finance na biso Nicolas Kazadi masolo o elanda ki ebandaki na makambu ya ba lampadaire dossier ngo batu mususu bakoti boloko na minute to lobela mino ba misusu na dossier na bakota boloko na makamba forage ne surtout boyebi tokozongela ngo sute pour te perdre tante boyebi ndenge bandoko leka. Nicolas Kazadi, boyebi, président de la République, tant qu'il na visite officielle na France, Nicolas Kazadi a maté un avion, ba débarquer qui un avion, ba quitter. Parce que procureur de la République, ba qui est na interdiction de quitter territoire. Donc ba quitter qui un avion, ben fragata na banda ki wana. Ba tu ba banda kozela que toko matina suka. Lelo tozali si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense tozali lundi ou mardi na zo tourner film week-end oyo to moni kota na la semaine passée procureur de la République ce qui juge moko a levé interdiction oyo et bandaki ko permettre te Nicolas Kazadi abima na mboka. Tango ba levé yango Nicolas Kazadi balobi azali maladie. Azali maladie, il faut akende ko se faire soigner à l'étranger parce que là biso to comprendra te ba fa kwa nyoso ceux qui ba koti boloko donc neti Nicolas Kazadi a koti kutu boloko te asa ko maladie. Ba fa kwa nyoso tout ceux qui ba koti boloko ba komi maladie, ma maladie bimina oyo ezoena ki mwana muke e bimi. Tango barobima na boloko bakomi malamu nazobeta entre parenthèses moko sauf otozomona ke kabund banda kota boloko tobite soki abelaka soki aliaka biloko nini azwa nanu maladi te à part politicien akota boloko azwa maladi te zali kabund et puis tobeta nanu c'était pas kabund ngai na changeaka maloba te boyebi yango ke ngai na changeaka maloba te j'étais contre na marque bakanga Kabund parce que j'avais dit Kabund abandoko mérité prison te akota prison te na makambo a lobaki lelo Kabund tango yebisi bino ke a commis opposant mais discours nini bino bozo zela loba bozo zela discours nini a loba akumisa IDPS akumisa pouvoir te soko commis opposant ezala bato a pouvoir bazo sala makamalamu okondima te soko obando ndimo za so opposant te. Bino bondozi la discours nini Kabunda beta. Kabunda lobi boza ba jusser. Donc gouvernement ça ba jusser et ça ba donc est-ce que vraiment est-ce que so ba bino lelo ou bien oza incompétent ou bien oza jusser est-ce que ça ofinga? Est-ce qualificatif? Est-ce que ofinga te premier discours Kabunda bimi a betelo kwana mbala moko to paniquer to kangi Kabunda. Non. Kabunda bandaki ko na makambo lobby azali opposant il faut critiquer pouvoir. Na makambo solo na makambo lukuta il faut critiquer pouvoir. L'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée
caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Il y a eu pire que Kabundi. Na la Sabino avant to zonge la sous Nicolas Kazadi. Botala ne bande la pouvoir. Député Oyo na kati penza ya parlement à l'objet que président de la République a signé ba document ye baraté ba document Oyo a signé ça ne tazo ba que président donc ye ba makamba signé té boyo kaye. Donc il doit y avoir un responsable. Mais qui est ce responsable? C'est pour ça que moi, je continue à penser, honorable président, que le chef de l'État a signé inconsciemment. Il ne s'est pas rendu compte. Bon, il s'est passé des choses assez graves à l'Assemblée, à la séance d'aujourd'hui, parce que d'un côté, on a fustigé les ordonnances du président de la République, et de l'autre, on a entendu des propos assez injurieux à l'endroit du chef de l'État, alors qu'on le dit en coalition. On a entendu un influent membre du FCC insulter le président de la République en le traitant d'inconscient. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se passer dans une assemblée nationale. Il y a un justice, na député Oyo, représentant peuple, ata senga qui pardon après, nani alobi makambo Oyo penza zo mérité boloko. Nakanisi député Oyo abandoko mérité boloko plus que Kabundi. Et puis l'autre jour là makambo il y a ministre de la justice a oui une opposition. Ministre de la justice a l'écran na télévision. Aloba makambo Oyo donc tangazaki na opposition makambo teleki Kabundi boyoka makambo Oyo ministre les lois comme ministre il y a justice Oyo alobaki par rapport il y a président de la République. Sous une logique seule, Fachi n'a jamais construit de PES. Moi je suis pas héritier ni de nom ni de parti, encore moins de biens. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fachi n'a pas mon niveau. Donc bino siko boyoki et c'est le langage d'opposition. Si quoi makambo Kabundi alobi justice, oh donc gouvernement oh Félix Antoine Tshisekedi azali danger pour na mboka na biso. Mais ezali discours ya opposant boyoka siko oyo boyoki oyo ministre de la justice alobi. Na Kabundi alobi. Na Kabundi aloba. Et lo koni eza plus grave. Le lo oyo alobi, le lo azali ministre de la justice. Donc, na ko chanja kama lobate, na loba yango po na ngai, cela n'engage que moi-même. Kabundi a mérité prison te, Kabundi faza libanda, asa l'opposition libanda, Kabundi azalaki na IDPS, alongo na IDPS a comme opposant. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Ah bon de la bino? Abeta discours moko boye, oyo ko pesa bino sengo. Ngai na changera te, ngai na loba yango Kabundi, il faut babimisa ye aya libanda sala opposition na sala makam. Et puis il faut boye ba ke Kabundi aza moi na IDPS. Abanda depuis papa Tshisekedi. Na ko changera te nga na za mutu te ke na lobi bo na lobi. Na zo yebisa bino, je dis encore une fois de plus avec véhémence nga na loba ngo cela n'engage que moi-même. Kabundi ne mérite pas la prison par rapport à makambo à loba parce qu'il y a eu pire que ça baza libanda. Encore pire encore bazali ba fakwa ebele bazali bandati lelo. Donc to revenir na makambo yo na bandaki koloba. Samedi Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances, a accueilli ko voyager. A voyager té. Ba pekisi a voyager par rapport ya note oyo bozomona. Il y a ministre de la justice à l'obaki bateau tout bazali na faire oyo ba lampadaire na ya ba forage wana. Bako bimaka na mboka te akolanda dossier wana tina suka ba échapper na justice te. Le même Nicolas Kazadi samedi a voyagé te, dimanche aye a matin avion a voyagé. Bozomo na même eloko na tieli bino ya bagage na ye donc ndeko lelo a longwa ki a dimanche donc lundi na tonga zaki déjà na Panama. Siko eloko nini salaki qui ye ministre de la justice, ministre Nabiso Constant Moutamba, aya ko pekisa ye samedi au moment où ceux qui donc ba juge, ba magistrat, ba si ba lobaki qui a commis un homme libre a koki na ye ko voyager. Mais pourquoi il y a qui samedi à Kangi a voyager te si que dimanche a voyager? Donc peuple congolais a besoin d'explication parce que ce qui explication exacte oyo nyoso tout Constant Moutamba, ministre na biso à justice, on a na espoir.
donc azui déjà Cléboa donc makambu tout azaya koloba et ko simbate to monaki maman moko ya mwasi au ministre au azalaki na kati ya gouvernement à monaki ça va pas moi na mwasi mais alakisi que donc option peut ya démission ezalaka mais ba congolais ba yeba ngote surtout ba africain pe ba yeba surtout ba congolais ozana option ya démission soko monique ezokende bientôt ozana droit ya ko démissionner donc sikoyo tozali kozela ministre na biso ya justice aya kopesa biso explication pourquoi Nicolas Kazadi a voyagé, pourquoi surtout parce que bah pesa qui est bah leva qui donc interdiction en Azaki n'a droit à voyager, mais pourquoi il a que Calais samedi à voyager après voyager. Tout ça a besoin d'explication. Toujours dans ma justice. Ngai na landa procès ya Kamere na landa yango ebandeliti na suka. Kamere abandeli ko changer langage te. Kamere abandeli le baka ke naza innocent. Après nasuka bakatelier boyebi soki zaki 8 ans soki combien akenda boloko. Après yango nga na monaki makamusu tout parce que même justice o ekangaki Kamere même justice e kolobake Kamere azali innocent ba bimisie. Nga na considérer qu'on passe sur la justice à cause du bolo à cause du mutu boloko. Après mutu wana même justice a bimisie ezani. Erreur judiciaire boyebi combien de fois batu combien de batu ba finga ngai baloba nanga n'importe quoi mais ngai si bo pesa nga mo mususu donc elo nga na comprenate donc ba juge bazalaki wana procureur de la république na batu tu na masolana boyebi ezali mawa juge kutu akufa na makambo wana donc batu tu wana bayebaki makambo ça parce que nga na bandoko landa masolana caméra bandoko changer talobi aza innocent yebi makambo te mais bo katelier a côté boloko justice wana et bimisie lisusu pour nangai na lobaki ezali erreur judiciaire parce que esalimaka penga na senga ki na epsaki Kamere azalaki na droit ti le loza na droit il faut apporter justice congolaise plainte parce que ba kotisier boloko si réellement azaki na boloko a koti boloko pamba parce que justice est condamnée après justice et yé komona ke azali innocent il faut justice à réparer erreur wana na bamboka onyo surtout ya civilisé na ba poto to mona na pesa un exemple ya jardinier moko ya mundibu ayebaki koloba mingi te boye donc abando sala pa ya envoi mamoko ya mwasi moko na ba Nice bozaki jardinier na ye mwasi wana kufi ba komi na mir na makila Omar Mathieu mais tué wana les a passé à tiango na infinitif ti batalika ke mundibu azosala pa mombi moko ya mbongo na bakota ba Nice ayebi koloba te ba condamna ye a kota boloko bimaneti marque ye avocat moko azali kwa nazaki d'origine asiatique azalaka français abandoko ye musala ne abandoko défendre ka bato bazala ba moyen te ti justice ye komona na suka ke non ezalaki erreur justice il faut réparer na bitso Omar wana gazi parce que katela iba likonda a kota boloko ya pamba. Il y a un qui Kamere, il faut apporter justice congolaise et plainte parce que bakosa iboloko donc il y a Félé, il y a Pamba. Donc vraiment justice na biso toujours comprendre était président de la République ba congolais bazo kanga les erreurs du passé ezali kozonga. Donc il faut tous se ressaisir, il faut prendre le taureau par les cornes sikoyo donc président ko changer ma solo. Premier ministre bo changer ma solo sinon te à lire ndenge bandi donc na yebité. Donc, ministre de la Justice, il faut ça la déclaration de la vitesse, il faut akendeka na makolo sinote à Sambwe, sinote donc politique et ça na makambo nango sinote et bébissier masolo na moni kutu donc akoyi ko ya susa beta discours mususu donc avant intervention na yo bien sorti na médiatique ko ya il faut expliquer biso. Expliquer biso makambo donc écoute na moni il faut yemtu afongola masolo oyo donc Patrick Mouya sala wana ya redevabilité ya fongolango ya sala invité liboso ya liboso ay ko expliquer biso makamune leke yeso ko yebaki ba levaki interdiction ya Nicolas Kazadi ay ko sa nini pour atina note ke bakangaye abimate il fallait s'apprendre na ba procureur na l'exabinu akendaki dernièrement donc il y a une semaine akendaki na parlé de la justice kuna na parlé de justice à Zoki Maloba alobi procureur
juge Oyo Barokange avec preuve. Juge Oyo Barokange na infracata direction Zali Boloko. Donc il faut assaler la makambo à l'eau. Kabino moko déclaration na ye. Y veiller pour que les magistrats, pour que nos juges, nos respectables juges, puissent ne serait-ce que respecter la loi. À notre niveau, nous avons la cellule de lutte contre la corruption. Nous ouvrons un numéro vert. Si vous avez des preuves, venez. Nous attendons des preuves. Magistrats, avocats, personnel judiciaire qui sera attrapé, main dans le sac, prison. Prison en flagrance. Donc on ne blague pas. Donc nous tenons à vous remercier. Faites confiance en votre justice. Désormais, plus rien ne se fera comme avant. Je vous remercie. Donc bino moko boitolanda. Donc il faut akende na masolo na eti na suka. Soki abimi déclaration na ye oyo akosala mbalo abimi, il faut expliquer peuple congolais. Expliquer peuple congolais. Na zongeli susu makambu. Il y a Vital Kamerhe. Boyebi nga na zana groupe moko bo otozali derrière au groupe il y a soutien. Il y a président de la République na WhatsApp. Kamerhe joue abima. Ba laveiller accueillir ba kuta ina président de la République. Après ça, bah, nommé ministre de l'économie parce que Azaki blanchi, Azaki innocent. Donc, Azana droit, il y a aucun moussala. Azani tio donc DG, il y a fominité, Azalina nous innocenté, Azalina nous na liberté provisoire, azo pointé, bazong sina moussala Kamerhe donc Azalaki lavé donc lavé na eau de javel. Boyebi na groupe nanga combien de bateaux bazali sima fachi parce que na groupe nanga batutu wana bazali ba fasciste. Ba maman nazo ata batu 3 ou 4 ba longa ba bisinga yi papa César to na choc. Tozali na choc to ko tikela so na groupe ote parce que makam to moni ya Kamerhe to ko supporter ngote ngana lobi maman ezali erreur judiciaire. Ezali erreur judiciaire. Donc vraiment ezali pasi na mawana motema nazaki na émission moko ya kosala ya makambo ebele ya kosala ya ministre na biso oyo vraiment azoki ba décision ebele na kanisi na écourter émission na ko sala lakisa makambo soute parce que oyo to mona weekend oyo et bebisi ba makambo surtout donc ba argument kutu ezali lisusu te to marqué courte pause publicitaire et ba partenaire na biso restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine basali susu na ngulu bazali susu
Makayab, Rochette, Otobengi Kamundeli, Mayebo, le biloko nous sommes Mboka. Pas Galaxy Mambo, Tozolia. C'est Mambo Galaxy. Nous sommes la Panabana Mboka. Yangwana Congolais, on a ici Koyokolela, or que ba Congolais te yebani. Au salé 6 mois, au Kuni la propriété. Tiens, vous avez la mission. Mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça m'a cicaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Allons number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Boyebi, au Bazalaka Simana Biso, au Pebino, au Tchaka Bango Maboko. Donc vraiment, et Sengomingito Lingana. Biso na biso ba Congolais sur la salle loko. Aider Moninga na yo. Kozala motema mabete. Parce que il faut tomata likolo. Tozongini masolo oyo, donc il y a justice en Boka na biso. Tolobite que donc batundeng bazolo ba les mauvaises langues to yebite balobi que donc Nicolas Kazadindenga akebo tout la muisi azaza rozonga soute mais yemo Nicolas Kazadasali ba déclaration kuna lobi que abimi comme citoyen congolais nyoso azali libre akoki ko voyager akozonga na mboka naye mais tokotala l'avenir nous dira la vérité sikoyo yi ministre na biso justice il faut que notala ba juge ba kataki makambo wana et puis donc vraiment marque tozo monango ce qui to kebité les erreurs du passé ko zonga penza confirmer penza et ko zonga parce que ndeki to bandi donc ezali mawatro ya mawatro botala ba tuluka ba matata mponyo ba fako ebele ba se réfugier na Sénat na habité donc ceux qui bateau ba votaka bat na Sénat wana ezalaka kaka donc balingaka ba votaka ba fa quoi to habité
Donc vraiment ezali pasina ma on monté ma boyebinga donc na sakana raté na lo brabilo belate bato ah César Ngadi lo baraté sur likambelo ngai bino mtu botinda na lo basoli kambezate na lo baraté qui donc avec Buena Bonga son na lobi likamba avec preuve makambo nazo loba na maîtrise nango et puis muklimbo bibemoni bino mtu botinda ngai te na lo ba honnête bato mususu ba lo barabaye bazo créer ba fake news bazo lo ba bobard moi c'est pas le cas nga soki na lobi likambo na yebi makambo nazo ba puis nazo maîtriser likambo nazo lo parce likambo yo oyo na weekend oyo donc ministre na biso justice abandaki malamu mais azuki bota oyo penza to éviter soki akotelema pour expliquer biso to éviter donc peuple congolais azana droit yeba vérité ayeba vérité parce que yo monique ba lever mutu donc si ba lever option ana ke abimate interdiction ana yo yebi baloba kiango et panzani yo ye samedi bloqué le même mutu accueilli dimanche moté ko subi touche donc il faut to yeba qu'est-ce qui s'est passé ce qui est allé ndengenini dans les cas contraires tous on a choix musu to yebi kamno ko sala donc vraiment na courage kutu donc ya relax ba makamu susu o ya salaki bon to relax ka ndambu bomona kenaki na prison makala o ezalaki ke il faut ezala na 1500 personnes bat bazaku na boka 15000 donc 15000 to mona na poto bat mususu donc olia kota boloko batie bracelet na nini donc yeba ke prison makala salama po na 1500 personnes kuna bakoma 15000 ezali kutu jeté le cas to kola kisabinu ezali ka wana parce que donc courage kutu ya osala kutu reportage il y a sur ministre ou la justice marque na bando osala les até parce que donc et pessi déjà faux et pessi faux donc tous il a abima expliqué biso biso donc qu'est-ce qui s'est passé réellement parce que samedi mutu matavion te dimanche matavion tout à la déplacement na donc visite na etant kendaki na prison ya makala bota la langage na eka kandenga zo pesela donc bandaki ko sepil sabato donc restez connectés sur Éclair Bois Original on revient tout de suite Alors, vous évitez Mokozamboka apesi biso ministère ya munene. Bote. Lelo na lobaki na yambangu na mona nanu bandeko na ngai. Bote. Balobeli ngai ete par condition à détention et emprisonnement et à l'imapé makasi. Bote. Na boende na sengi na biso nyonso pour observer 1 minute de silence pour la bandeko bakokufa pour la condition difficile. Merci. Merci. Na kombo ya ba mama nyonso tokomaki apo tosali mabe nazosengela bango pardon tozala besoin tolanda babana totiki bango na ndako toumeli ya makasi place ya kolala eza te condition eza bien te au nom de basi nyonso bazala wana sengi otala ka na biso bamama tozala besoin to rejoindre bana totiki bango libanda. Merci. Bobeta maboko di Merci la visite au Kota la biso, penza et réconforter biso et fortifier biso. Toza bakangemi ya solo. Na kati na biso eza na ba oyo basala mabe, na ba oyo basaba innocent. Soko tali malamu ba innocent baza ebele. Ebele ya ebele. Dana za avocat. Bakanganga pona client nanga. Muto signer contrat mutu mususu société minière na magistrat. Papa ça fait 7 mois na société nga. Batiki société na mokolo nango ngam de baye kotanga.
Ça fait 7 mois, mon papa. Pour Aza magistrat, Aza corrompre Batou Nyonso, Aza na cour de cassation. Comme on a un maître, magistrat Wasso, il s'appelle. Harcèlement, elle est qui? Magistrat là, avocat. Dans deux sauf vérité. Banyoko li avocat, il va commander. Marche pied na bango. Bongo, bosala boye bote, bosala boye. Oh balobi, bazo pesa nde ba injonction. Ata baza na raison te bazo pesa na complexe. Ba mama belé, oh basali bambula, ba samba kutute. Ah bon? Je te jure. Et ça ba mso ba beta ba 20 ans awa, ba samba teti lelo. 20 ans. Je vous jure. Et ça la kaya papa moko azali awa, ba kanga bango na période makambo kabila wana les pères. Ti lelo. Ba samba te. Anarchie eleki na mboka na biso. Kana yeleki soko zaka mokonzo bandi ko piétiner po bazana se to sepeli makasi kutu yoza mobali sana sisi na biso yimba na kota la biso ba mama beleki awa ba yebi ata situation baninga na bango basinde ba leso leki awa te ba mama ozana pasi papa ba o ba boti awa na ba bébé na bana ya mike bazali awa koli ya pasi kolala pasi ebele bazokufa bazobeta biso te toza sifoke pona kozanga kaka espace kolala mabe ndengo yeboye to sepeli makasi pasi nga biso bimisa biso esika pasi oyo pona lipa oyibaki lipa pona nzala bakangi yo bakoti yo makala esili somo yaya olati boti ya moninga bakangi yo lokola bayeba na mikonzi bakoti yo makala okoti na toilette ya moninga na yeba na mokonzi finalement makala esili somo yaya. D'accord. Merci mon papa. Merci. Nakoloba pona nga moko te nakoloba pona batu nyonso. Biso tozaka kana demande mibale to misato. Ça ne sert à rien toi et bimisa biso. Au moment où nous parlons 14 et ça déjà na pelouse va ici. Je pense et là que Senga, il faut revoir le système de justice qui a beaucoup. Prison centrale nenge tokola to ebaka ke ce sont des grands criminels ne batia kabango awa. Mais awa ikomi mutu aibi téléphone à $5 batindi na prison makala. Mobali ayokeli mwasi na yezua atindi na prison makala. Ngana zana ndeko na nga magistrat to za procureur to swani mutu aye makala. Si bokoki ko salisa biso ko échelonner ba infraction. Oyo esengeli chef de quartier kata esuka na quartier. Oyo esengeli police esilisa esuka na police. Prison ezala vraiment na rôle nango oyo ba fongola ki pona ngo. Toza na kaya batu awa ba transférer ba uta beni. Ça fait 2 ans baza awa. Ce sont des prévenus. Batikala ko sambate. Loin de leur famille. Bazaka na visite te bazaka na lisali c'est mon côté. Elles sont venues à 25, lelo batikali 19. Bakufaka chaque jour. Mutakolandela skana bango azate. Tozana bakaba misusu baya awa ba mama bana baswana. Bazui mama batindie na makala. 8 mois 9 mois. Asamba kata saka prévenu. Sur les 366 tozana bango awa. Nous avons au moins seulement 32 condamnés. Tous les restes sont des prévenus. Bayebi bakosamba ka mukolonini, bayebi te. Et chaque jour qu'on voit izoya kaka na basi, et yoko boka bango awa. Place à kolala ezali susuté. Batu bazolala na ba toilette. Omoni ba douche nyonso e koma lelo ba réfectoire batu bazolala. Na butu po kitato ke ne ko subeza problème. Biso souci na biso. Eza kaka teke bolongo na biso puisque nous allons souci to ke de libanda. Mais souci na biso, soki machine ya justice ya mboka ebongi, prison ko tonda lisusu te. Il faut commencer par ba magistrat, ba juge, ba salisa biso, ba katalika monenge sengebeni. Et ça que mutu azana mbongo, yanda azana raison. Oyo azangi mbongo, azana raison te. Enyoko li biso. Problème à mi balé, ça passe, il y a maman et belé, bazo bimana bolo côté. Ba amende ya ba juge. Muto sala kimbeba ibi téléphone ya $10. Ozo senga $500. Siko akozwango kwa bimana bolo. To banda ko yeba ke soki muto silisi ko samba, au moins en dehors 15 jours réquisition ko koma. Mais réquisition komi ko sala ba 3 mois, ba 4 mois, mais pour eya ezo senga mbongo. Ozo ki $100 ezate réquisition ko yatu. Ba misusu ba samba ba ya mesure d'enquête. Mesure d'enquête basali 4 ans en prison. Oyebi suite à dossier na yote. Ba misusu ba kota awa depuis ya kota atik ba benga na chambre du conseil et là ayebi te dossier zalaka wapi. Ba komi ko luka dossier ko luka trace dossier e barakate. Et sali ke pavillon femme o ezaki construit pour 160 personnes, on se retrouve avec 366 personnes. Papa sali sabiso. Wana nde bosenga na biso. Donc bino moko bomoni donc jeune moko boye vif. Zo loba makambo ezali ko pesa batu esengo.
et c'est vraiment donc bino moko bo sentir a Kiti bo sentir donc vraiment ministre de la justice azo solo là mais ma solo eleki dimanche et BBC donc ndenga banda ikosala donc na courage lembisi donc tozo zela kaka ye ko expliquer biso parce que yeso ka yebaki na ye ayebaki na ye que donc que kozala ndenge wana il fallait atika na ye ko que de samedi à quel samedi a bimi sur notre nazozo msele bino ngosusu donc le même mutu a voyagé dimanche na ndenga posa kame oyebi monde entier ndenge sepelaki na procès à 100 jours parce que et salamate président de la République il y a monde entier directeur à cabinet zaka pirier parce que ma solo kati pe le kakuna na kati mais première fois bon mon directeur à cabinet donc bazo sambisene tu mutu nyo surtout donc lu pemba oyezo ki Félix Antoine Tshisekedi par rapport ya procès wana ezalaki jeté monde entier tout ba caméra ezalaki na Congo awa po baloba pour ngai penza soki ezalaki ndenge parce que Vital Kamerhe abandolo bana innocent il fallait ka ba innocenté kaka place wana donc ngai penza si c'était à recommencer donc pour ça Vital Kamerhe fallait pas ezala na o ndenge lekela bo ndenge sukila bo Vital Kamerhe fallait procès à la tête mais ngai nazo répéter le sous Vital Kamerhe fallait porter justice congolaise plainte par dédommager na ba boloko asalaki parce que na suka ba ko lo bakazali innocent donc yangana vraiment lelo na ninga ki na beta cete na masolo oyo donc eleki weekend oyo donc vraiment total ministre de la justice eloko nini na ko expliquer biso avant tout suki ça na yebisa ki bino na rappela ki bino ngai na lobara makambu donc pamba te na yebisa ki bino ke artiste musicien était fallu pour pas na makambo azo sala pona mboka na biso na côté musique azo mérité passeport diplomatique mais tu le to éviter pourquoi ba pesa kayete to éviter ce qui donc pour na kozali passer ne comme cop boy signaler biso to ebake eza cop parce que artiste n'est fallu pour pas azo mérité kozala na passeport diplomatique il faut notre petit na ngazara na affaires étrangères kuna donc Jonathan ayeb sangana no expliquer ngai ceux qui makambango ezalaka ndenge nini parce que nazo comprendre sous te mutu lokola artiste neti fali poupa parce que kalabado fali poupa David Monso mutazo fula lelo David Monso a fali poupa bengana David Monso a commis ça ba artiste combien de niveau il a fallu poupa bilobela David Monso a kenda abimisa ba fali combien pour bon donc il que fali muta ko saka bali condamné à zopesa David Monso lelo siko bo comprendre donc ils allaient pas sinama on a monté ma ba konjibo tala dossier où il a fallu pour na passeport na diplomatique parce qu'ils ont représenté mboka partout azo ça les sengo drapeau ya mboka na biso zo matalikolo na côté ya culture donc plus précisément na musique pour na fallu donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo ezaki vraiment bo skizinga na tona za ina alcool parce que il fallait que ça ya la musique donc méchant donc colère ya rosakanate parce que donc makambo il faut donc to tika ba makambo tozali komona wa makambo tozali komona wa eza jeté biso tozoka ba risque biso tozali liboso mutu mususu amona rafacha amona fachi wa facha kotina ka blende ake na résidence ne na musika zo leka zo pepa batu yo yande biso to koma ko kena contact na batu donc mutu mususu akosalo folie kolokaka donc yo za derrière fachi béton donc tout ba blague écoute ça la raté sur les cambezana et ça qui binonga na zana kisasa sur les cambezali na roloba sur les cambezali na roloba parce que président de la République il faut tout chez maboko président de la République agent magicien président de la République masolo yango il faut beta chita simasi s'agit ko bandela gouvernement ngo bandela parce que donc des tozo kenelo na to mona ils ont déjà faux donc vraiment merci na fidélité na bino na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude sur dans commune suka bobika ke base totika kango te mais avant to bando ko remercier batu boyebi nazali na deuil na kufelaki tata mwasi nanga donc mama nangai ya tata mwasi Marie-Louise Ngadi Luamba azali mama ya Vieux Pacifique atika biso Vieux Jean-Marie azali na biso ti azana nga wanakin Marie-Louise Didiero Kunta
Yvette, sans oublier coach Jean-J Kolwamba. Donc on a ba cousin nga propre maman na bango azali tante nga atika gibiso. Donc samedi na après-midi zo sala passe na mawa na motema bozomo na programme ezana pour na Paris parce que délégation au ya Paris et au ya awa dimanche bomoni ezana la Courneuve wana bozomo na adresse ezali wana bo kende vraiment kocha famille maboko donc tokozela bango ba koma ba dimanche pour tout ça la surtout tokunda tata mwasi donc ezali vraiment pas sinama wana motema bon boyebi la terre toujours insatiable nzambe yemoko pesaka yemoko pe azwakezaka parce que tata mwasi abilité donc azalaki nika bien malaise moko ka boye azoka tensionné ti donc mystique bétouffement ti e komemaye donc vraiment na évité donc ça passe mais bon que voulez-vous nzambe yemoko yebi yemoko pesa pe yemoko azwaka donc pour na ba remerciement na biso bobi to banda toujours na Londres na honorable Jean Moutala na moi c'est merci na surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kano qui kakamene les grands stratèges José Kano qui kakamene maître Wera mukuna maître Rajamoule na kata Londres merci na surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to na kata Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu merci na surtout pour na 5 minutes avec César Ngadi na kata Paris pour na repesa Sandra Nzoka petit c'est propre abenginga Sandra Nzoka ça no calme yoza pi petit na kata masolo donc Sandra Nzoka merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to na kati ya Suède pour na repesa maman na biso Kamani, Thérèse Kamani, petit c'est propre Thérèse Kamani, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec ses Ngadi Fifi Filofaria, Nabi Kozane Sengwa danger, Fifi Filofaria, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chai Mukenge Chai Wabalenge la mon voisin Chai Mukenge Chai Wabalenge la mon voisin merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toye awa na kati ya Kisasa pour na repesa donc petit frère propre Alain Ngonjo, Aline Ngonjo, Aline Ngonjo, merci Nanyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi Masananga Jean-Louis Lafa Jean-Louis là, il a fait ingénieur, Jean-Louis il a fait bateau là. Merci Nanyo surtout au seul rapport na 5 minutes avec ses Ngadi. André Massananga, André donc il y a quartier et Yomorozo se reconnaître. Merci parce que vous allez Moutamayele. Merci n'a pas partage Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Guillaume Guillaume Galou yo vraiment aux sa émission te au partageaka merci naibi ki makambo esto ils ont salo vraiment participer ils ont sala bisonyo surtout passi donc tokena kata Togo à travers Sokoro Manzu Kula tozo pesa communauté nyo surtout bazana kata Togo bambote ebele dit Edo le philosophe Edi Edo le philosophe na ba commentaire na yo merci nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi bienvenue Njita ba commentaire no salaka et Sengomingi et puis Trésor Kousa et Sengomingi au salaka na Captain et Sengomingi to tigali toujours na kati ya Afrique du Sud pour na repesa petit frère propre Roger Bamba merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours en Afrique du Sud nazali kopesa petit nangai José Batessa merci Nanyo surtout au ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke na kati ya Benin pour na kopesa petit nanga Saolo donc petit nanga Saolo merci na banyo surtout au ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Paris pour na kopesa petit nanga Sacré Fumu merci Nanyo surtout au ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati Angleterre cette fois-ci na kati Newcastle pour na repesa Olivier Massamba petit frère propre Olivier Massamba Yaya ya Joe na kati RVA merci na surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Avana Sugisa na repesa ba remerciement makasi na Gradimouya ça c'est mon fils Gradimouya il faut alia penza mbongo internet parce que vraiment
à Banda Masolo au Calais. Puis c'est un vrai professionnel. Gradimou ya mon fils, merci. Continuez. Na Tchama Lobao, na Lobi na Batutu, vraiment, bas s'abonner kuna parce que yo oyebi Moussala. Oyebi, tout ce qui sera toujours na Dokotolo na Bisso, na Combo, et Jean-Paul Djamba na Katia Paris. Jean-Paul Djamba, merci. Une émission na yo parlo santé. Na mieux surtout au sale rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi, que j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Benadigos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.